Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Atangi kombono to wele ani. Tolinga mobile kusona bi tolinga mobile place moko eza grave parce que yo linga mibali te. Olinga bana obiso to obota. Abimana moi mke Patrick mwana nana tinda keso na Cape tournage pas. Mais lelo akomelanga on dirait mutu moko ngane to so mobile moko to ngane to ba sur la perte blanche nde moko. Donc on a problème ya ndako, on a problème à kolia, on a problème à futa au pakola, au mitika na kilo tu poses un problème à liputa. Au cas si le niveau mona ngungambo. Tout le cigare, tout coûte à ton bête, le roi de service dans la force tranquille. Oui, ça n'est de trop. Toi qui es dans la vie sur ce que oui. Toi qui es dans la boîte, ce que tu as, n'as pas de tout ça là-bas réaliste, tout le monde a un sentiment. Ngaba bazobe yanga se tuba uta kuna te bongo bato ba uta kuna ba obeta mamba lukuta ko ko raté ko bato ba uti bo bazo puissance o ezo libéré mais bato musu ba senga ba limbisa raté hein mutu musa tali bo choka ke makasi ba tali ba ba senga par na limbise na problème na été mais aroza na posa oza premier na été po ata so bovani bo seka awota babike o azana facilité o sala ngata mabe bonga monage ba no tinda ngai kotinda mettre à mon âge te ko moni so ko kati hypocrisie ya ngwana o sali kampo na ko sepelisa moto biloko ne zaka mala moto ko sali kampo sepelisa moto so sali kampo sepelisa moto yebaka ngo yo ko tika la perdant on ko tika la perdant ko bageno la reine pourquoi au Seigneur qui parle fallait pas fallait pas pour te na otalisa yo na pas exemple tango baleki na tango moi si moko baleki na émission on a problème ya ndako on a problème à kolia on a problème à futa au pakola au mitika na kilo tu poses un problème à liputa on a une question moi moi so na leki na émission tango fingi ngai bazara problème à kabete daga bitambala kabelo balata bitambala na émission mama so bini bosala ki fanatisme nga sala ki fanatisme te ya fan ata faniko nga na fanité azafani nga na fanité o 7e bagarre te nga na ko tourner te na beta 7 ans na tourner raté na banduko vivre on a sali combien des années na mano tourner na nga société na bloc à Belgique na mano vivre te pas soyons sérieux soyons réalistes aux hommes alors batika en tout cas tant o ya société muta ko ya société ke wana bango ne so be kirino so bazaka ba Belgique c'était malekate nzamba pambola bino ne bukei muto na TikTok na mi garçon na baba wana ba MC Baba ngala kwa MC Baba okoba no loba notina MC Baba c'est MC Baba ngala leki na émission c'est une émission moko mais bamba salinga 27 émissions Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes. J'ai réel plaisir de vous aider. Partout dans le monde, il y a l'émission Oyo Mozindo, la chaîne du Congo, la télévision. Vous avez rebellé partout dans le monde. Plus de 100 000 abonnés, c'est pas facile. Merci pour la force, merci pour le courage. Si tu m'as commenté, beaucoup de toujours commenter parce que l'émission Oyo, le bissara vraiment tout le monde aussi les gens disent tout bas. C'est moi votre humble serviteur, Diego le mignon. Dans la vraiment nation, vous avez besoin de bino. Derrière la caméra, c'est Chadra qui fait pour nous de ça la belle image qui te robot. Merci na de tu pas na mobile à PMB. Pourquoi pas merci na Jackie de Conen, grand pote mère Bambo Tebele supposé. Na PC aussi Bambo Tebele na Coca Fils vraiment Goulois solo Bambo Tebele supposé. Na PC bien sur Bambo Tebele dans la émission au TV Moko Batebele. Tozanaye 7e bagarre, ya Mireille 7 au Wapi. On va parler beaucoup de choses de cette émission. Moi, il va tirer ma page. Moi, il va page de Mingani Kuna. Alors, pour le bon nom de cette émission. On va parler beaucoup de CG parce que il y a le bien à analyser ma réunion. On a fait merci à ma maman parce que déjà, il faut puis bon, on a fait au TV Moko Batebele. Shadak, si vous avez le langage la côte Mireille, c'est un bagarre. Bonjour. Bonjour Diego. Bonne santé, mère. Oui, Nangola Nzambi, ça va. Naza vraiment bien. Vous avez bien dit ça va parce que tension est-ce que ça va qui récide donc on a comme vraiment en forme. Il y a un changement de climat. Non. Mais je suis en train de changer. Vous avez des langages, et la maman yogani ata. Oui. Je suis en train de changement de climat. Mais comment la température mikolo ba moi comment on gère non, moi leki. Donc, tu as la parent responsable aussi. Donc, c'est normal, il faut montrer bêta, autant la rentrée scolaire à Bana, autant la bébé, donc, donc voilà quoi.
Voilà, merci beaucoup. C'était Maga. On pour informer pour tout sur la pim parce que tu as matière côté maramozali to me recevoir quoi émission mais avant de quoi vraiment la profondeur peut ça ba conseil pour sa maman dans la jeune fille makambo zo les réseaux sociaux makambo ba influenceuse makambo ba fille ba ko lula makambo ba fille lelo ba ko lula ba ninga couple ba mususu lelo ba ko arsuna bolenga solo te comme ka ning matérialisme habité tant que vous arba jeune est-ce que makambo ko marande des alelo. Merci beaucoup pour la parole, Diego Lemignon. Oui, nous sommes toujours les jeunes, tous les jeunes, toujours des bandés qu'on a bis pour notre similité, mais tellement que Dieu est bon, à ce continuer toujours à protéger biso pour été tout simba bandité tout comme tout le monde a bakololo. Et là qu'on a kolobaki, merci na motuna oyo vraiment en tout cas on a kanise ka marmo ko retourna directement ba question oyo. Ils ont fait ça, tout kanda, tout passe. Donc voilà, tout ça, bah, parents, tout ça, bah, éducatrice et masse. Tant bazo benga déjà moto influenceuse. Donc les moto yo sala makambo o mokilezo landa. Sur le bile lo ma photo lia ma tembele influenceuse wana azolia ma tembele azola mangona balo na balo lenge belé. Batu ba rolanda mode ya rolambela wana. Ah na mona ki c'était baga alamba ki ma tembele na mode mo na style moko boy. Tant ba jeune fille ba comme le canal télévision ko sala oyo sentiment na ye pour ça na ye pour etam sou mokili mo na ye oui c'est bien bon za na ngoma bete tout monde ngo ba Rihanna ba sala rango ba Beyoncé ba sala rango ba sala rango pour bazana mbongo ozo mona bazana mbongo bazana makoki na ndimi tene bazana ba mbongo na bango ba États-Unis na bango wana bana nyonso balanda bango nde balekisa ba vie na bango na réseaux sociaux mais biso et mo réseaux sociaux na biso et ya na balolenge mususu réseaux sociaux na biso to yela ngo to yeko laksa ba na biso ndenge nini ya kosala kindumba ndenge nini ya kofinga mama ya moninga ndenge nini ya koloba mabe po na moninga na yo sans pudeur ya kozala na souci na yete ndenge nini oko linga mobali na réseaux sociaux ozo comprendre oso tena tonga kala ba mama na biso bazalaka na ba téléphone te mais okomona eke na mobali ne bazokuta na rendez-vous. Même tant que maman c'était na tant que kala ezalaka pe ka bongo ozo mona téléphone ezalaka te phone ezalaka te mais ba maman bazo mbongo na ba agence ozo mona bazemi ba ndoko zala ba amour bolingo ezalaki toujours mais lelo yo mwana lelo jeune fille ya lelo même biso ba maman so ye na je t'aime ngapi na yisu solo je t'aime so le bina ngai sans toi je ne peux pas vivre ngapi na zong solo sans toi je ne peux pas vivre mais eza souci ya bolingo te zo tana cœur te ezo bimaka na lolem pona nini muto mona kake non alingaka ye muto yo ana otala boy nani namona kina ni ketel achaki kabelo moko tala mulai ngape penza 2-3 mibali voilà donc azotala boy comme na mbara de choix très bien azotala bi na kobima na nani namona ki alakseki mobali moko boy ta musu mobali wana ba osana ba onka buzz baza mwasi na mobali te preuve en est mona yango et pas ya mona mwasi ya nzoto minene wana ya mboka libanda na grand p ozomona omona ke baza mwasi na mobali te ozomona biso to yebi monde ngo ndenge za baza mwasi na mobali te mais ba osala ba buzz na bango ozomona yosko ko lugate Hollande ba jeune garçon muso mona be ngape funa lingaka momi ya ndenge wana ozomona bana mususu mona bango da télévision mais ngana kaka mais otala keno naza je te dis la vérité ngana kuta na kanango trop ozomona omona mwana mususu boy o comprendre que pas sim de tindi envers yo ozomona nzala voilà wa bige pa na yo akolia akomela occuper ye akozama 20 mois 30 ne ake ko sunga moi jeune fille na génération na jeune fille pas génération na pe aza obligé pa kolingama 2-3 pères moko boy ozo comprendre abima 2-3 pères wana akosomba parfum akosomba comment dirais-je akosomba elamba akosomba kabelo na ye téléphone asika ya munene ba komona akosomba photo bien TikTok talaka kayo ebika Facebook mona ki naza na image bien na téléphone nanga est-ce que ça ozomba yele lot eza mi pepe mabe eza nyonso kaka eza signe ya bête ya temps de la fin ozomona donc toujours kena to comme toujours kena na suka yo kansi nzamba koya ti kufa na onde suka no yango wana nzamba koya te wa osani luka nani yango nana nga tikaki na kata Kongo na kata mondo ana muta tikaki te akotala biso tamboli mabe okei otamboli malamu atali ke muto yo na protéger azui yo ajo na sika na singala katia ozomo donc bana na biso batu tozo tambola na lolenge moko bizarre tozo yeba te ke no ba parents na biso tozo tika bango na ba passe
Tant que kota na monde moko boye, ozo bateke bisika wana yo koti. Ni moni se koza mwana ndako. Ni moni se que naza comment dirais-je, na éducation bien. Donc la qui s'attend ozo le canal télévision, déjà na réseaux sociaux ozo singa maman moko bobo nkolo moko boye. Donc ozo la ça déjà nenge ozali. Tout le monde regarde. Au moins maman moko finga kana baninga na télévision. Au côté un peu bon on peut bana ba finga ka ba maman ba na télévision. Directement ezoko la ça que non éducation o maman la qui ça bana na. Très bien. Pour nga jamais moi nanga ko le kana télévision, aba na finga maman baninga, mais moi nanga le kana réseaux sociaux, o aza influenceuse, aba na osa ba blog moko songolo pakala non. Donc bateau baza ba influenceuse, ba osala que non biso to landa bango. Pour nga ni naza boye, bato bazola nanga pe naza influenceuse. Ozomon nako beloko moko boye muto alandi bon ce que c'est là on a qui amabe ozomon akisi moko boye kaka sozu kisi wana melia en tout cas okoma boye aussi longtemps yo ozomelano yango te mais ba pesi moi quelque chose pour le bela kisi wana ozo détruire déjà vie ya bandeko na yo ozo détruire ba famille ba te belé fille mususu alingi mobile te mais pas moni kaka na TikTok kaka non a tie page na ye ba moni ya bali bolingo so les athées ozomon au moins ba sala pas même concurrence car yelo ka bala kinga pe na bala ndamo envier libala bozo envier libala aussi longtemps aux en attend ko bala ti aux en a maîtrise à bolingo te poko bala lelo après une semaine 2 semaines mo bala ko l'action ndenge ni alala ka libanda ndenge ni azonga ka retard tango ko supporter yango to sani okangisa ko ki onga na zonga na za ko tulate na zananu ozananu mais tango bazo lira lira groupe silaka ni ngoto alingi mo bala na te me bala na fika eleka philosophie libala et voilà atiki mobali alinga kai pour nini pour mobali wana elaki libala mais aussi longtemps mobali o pas akini wana azuko bongisana pour venir na bango ezala malam pour mobali otaki na zuma ko quitter na ko kene ngulu te pona sepelisa moi sinanga pour alinga ka libala non ozomon yango mon ba garçon belé ba kombo no simba ba kisi atali boye kisi ko ba senge fo lexa moi si aza na shota ko tala babia o na linga ke mingi na linga o na bala mobali na ngai tout ça na bien ne comprendre te akio bala moi si mususu o mo sango ta kufaki ozomon pour nini ba vie o to comme nango ya pressé ba mona nga na otambola na jupe ba mona ngai ngam na sali boye nga c'est bien bon ko tambola na yango ezami tuka faut tambola na on encore tant que moi en Nzambe voilà mais to tambola na ba lolenge ya mabeti donc voilà merci beaucoup c'était Bagar c'est tout pour le conseil j'espère que vraiment au continue à bien parce que voilà on a vu sauter vraiment ko baté béni voilà toujours là dans les réseaux sociaux c'était Bagar vous a comédien ou plus de 24 ou 23 ans de carrière 24 ans déjà bientôt là 25 ans merci beaucoup et ça alors comment on a une comédienne ou un comédien génération à bino avant la TV va finir mon tour après une fois à Jesus que c'est un pardon parce que peut-être comme la pour ça il y a mon temps bas à la bande de travailler sur ensemble pour que toi qui à sa BBC. Merci beaucoup pour la montuna Diego et le qu'on a lobaka net ndé na zo le na télévision boye na finga ka mututé quand na zo ba likamu zo ko réfléchir na zo be loko nini o na zo ba mala muté loko nini na zo ba mabe na be loko pe blessure mututé maga tu na ko beta bordure na ngai mais na ko lobate loko pe sala moninga pasi non tant to zo le na TV to ba loko nini to ko loba na moninga tant zo le na télévision po oleki o bandi ko finga moninga o silise lo poso zo bossa na ke conscience na yo bo motono tant ko zonga o lukanini na se réconcilier na mutu wana mais ozo bosala daga oso zokisa kipota motema ya mutu wana oko senga pardon babi oui pardon eza puissance o ezo libérer mais batu musu basenga ka balimbisa ka te mutu musa tali bo choka ke makasi batali babi senga pardon na limbise na problème na été mais aoza sus na posa oza la premier na été po ata so bovani bo seka aota babike o azana facilité au sala ngata mabe parce que ngane to wela eloko te meta eloko sala evanda na balobi olimbisa mutu za ko bossa na likambo te c'est tout ben silt voilà ben silt to evanda ka netinga bona ba mutu afani ka biyo c'était mbaganya ma tala makolomike ata to vanda oseka mais nabi ko finga ngai mukoro ngo chama kona ngaboye na moni yo na penser na directement ozomon yo c'était mbaganya ma tala mutu munene mukoto ko vanda na yo boye na penser na yo directement au finga nga mutu munene na ko éviter la guerre mais pas ben silt non toko ça na biso guerre toko ça la guerre c'est normal nous sommes des artistes mais toko finga na kati
ngana kama artiste aleka na télévision yo ça l'affrontement na ndeko no faut finga ye non tozo éduquer bat na télévision bat bazo landa biso hein toza mikolo toza ba mama ba misu baza mikolo mais au moins on le na télévision abandi na ko finga est-ce que ba mama mikolo musu baza ya théâtre bazate mutu musu mona ke non mbonga na comprendre ngo ça éducation de base hein kozanga éducation de base so kozanga éducation te bana bo mama no bisu outa ki même génération non et uzalaka ndengo moko. Mais oui, pour yo maman mukolo bongo le na télévision maman ko mofinga moninga na yo mwasi. À l'occasion de rien. Pour comme ko insulter moninga na yo. Moninga no wana tala bien ba émission na tkala ko finga yo te. Mais toi tu passes à la télé pour l'injurier, pour na koloba ba bêtise pour na ye. Mais vous allez pour non CP, c'est peut-être mutu mususu. Te ko moment que so ko kati hypocrisie ya wana. O sa li kampo na ko sepelisa mutu. Bilo ko nezaka mala mutu ko sa li kampo sepelisa mutu. So sa li kampo sepelisa mutu. Yebaka ngo yo ko tika à la perdant. Ah. O ko tika à la perdant. Sepelisa mutu et comme que ana sagi likambo kaka po kaka te o sa nga mutatinda ngate quand je passe à la télé ni Belgique kandi abenga ngate que non ya Mireille pour abenga ya Mireille ya Mireille meme celui wana celui a moni que na abenga nga susuti amonya na sinigi meme ya Mireille boni ozomon abenga nga mais jamais na yoka tout ça bona yo tala bakaka ya Mireille il faut qu'on éviter hein et le contraire il dit que Belva tinda ote bon à mon âge ba no tinda ngai ko tinda mettre à mon âge que Belva tinda ba tu wana balobaka biloko wana bayibi le pourquoi balobaka bongo yo mutu pour so lingo senga pardon olingi omi kitano pa mutu wana luka manière nini ko ya devant mutu pa oya koloba eloko ngana lobaka yango wana mobali aboyo te mobali ayebi soka ke non moi c'est ngai pour le moment na zona no mbongo te elingo lobata il faut boya mobali wana faut tika mobali wana ou bien moi c'est lobino ke mobali nanga mikolo santé za bien te moyen to ça les ate elingo lobata ke non boya moi c'est non pour moi c'est mususu très bien vous comprendre tout ça la ba réaliste tout loba makam na sentiment nga bat bazo be nga c'était baga olobi boy pona boy ngabité botali émission te botali temps fort bokotaka na ba émission botala ba émission boyebaka nga insultaka mutu te moi je suis là pour ne pas na finga parce que bana nga bazolanda ba yana nga na poto wapi partout bazolanda ngai ozomona te sortie médiatique na ngai te non na dans secret mutu na bimisa te tala nga na bimisa secret te moko na bimisa secret na bango ba ça ba AVC ba tension mutu ba kufa alors mbongo nda kutoye bango bébé eza ba nga nazo comprendre binote eza ba exemple ngai nazo pesa diego na nga na pesa exemple na to pesa exemple par exemple mobile mobile alingi yo ta mobile mbongo esili ya loboyi mobile ozomo eza exemple na pesi na lingo lo batiki no basi nyoso baza bongo ou bien le bibongo pona boye na boye non sont sérieux na fingité na ko linga tena lo beloko mo boye ko blessing de konanga na minute na présenter ba bonne guérison bijou la reine Kilimanjaro azobela azan hôpital donc elle est malade donc ba bonne guérison na yo donc nazana tenté ya revoir parce que c'est ma sœur ngane te welini pona le kana télévision na bano finga Kilimanjaro nazo bangete mais nazo pese respect na ye na valeur na tant que ninga nga mwasi ozomona ngana ko télé mais loko mona CP na ngote na ko bageno la reine pourquoi au Seigneur qui parle fallait pas fallait pas pour te na otalisa yo na pese exemple rapport makambo lobaki ozomona il faut que senga noka tezela kocha tezela mais il faut que généraliser noka pardon moko ezala normal ozomona tango ozotanga bakombo ozolamusa directement babambe moko boye oyo loba maki omona pour éviter pour yo zala humilier na quelque part na protéger soki pena omona o mabe en tout cas ma sœur chérie en tout cas na éviter ozomona o protéger pe mutu on a bijou ko ana ko so na te ko ana ko loba te yanga singene pardon amoni ozomona dire ça trop bo siko soki ngana yebi ke na ko ana ko so na te ko loba te na ko provoquer mutu te et peut-être dans un influence non tu ça va influencer te tika bijou na makambo wana voilà lokolo yebi makambo wana ezeki na bongo te alors tika ye na makambo wana kuna ba informa batu bauta kuna te bongo batu bauta kuna ba obetaka mamba lukuta koyoka kate ke batu bauti bo bazonga bo basalaki bo non kandi azana tante ya kovanisa mutu koisa mutu ke non préféré bo mona na ba vidéo ti to longola ki ingratitude loko zo sala nga pasi yango wana ki ingratitude na lobi te pona la reine nazo ba pona biso nyonso ba artiste comédien ke mutu asali yo bolamu lelo soki mutu wana zuma faillite elingo otika mutu wana non ce n'est pas bien mais to lingana kana vrai amour to se soutenir na bolingo solo o comprendre tozo landa mutu moko par intérêt
soki intérêt wana mpe longwe obokosala bongo ndi baosala belle vie ozomona oui mais yoka bébé chéri bébé Diego Nangai monde vivra na intérêt balobi kubadilanga kubasalilanga kubadilanga mais yo kosala musala po yibate okosala musala pe mona na miso ya bato na tout comprendre ngai so monique non musala ota mususu ezopesa susu te okosala ni obundi na deuxième musala ozo comprendre biki musala o lokole o ebisala ngambongo ebele na bunda na côté kuna soki o epesi lisusu na continuer na ngai ozo comprendre elingo lo baka te ke soki ba permission be mususu mutalobi ke non ah je m'excuse ba pesa na mutu mususu asa el kambosa ali yoko longa bi yoko sibika non. Mais c'est comment expliquer bateau va défendre une émission n'habiter aux belle vite mais peut-être ça a peine proche comment n'habiter pe sourire te nga muta défendre nga te le ba parmi bateau ba finga ngai nga na muta défendre nga te nga moko 7e et tout le monde nga omoni nga moko na défendre parce que je suis mémé na za maman famille bota ya ngona lobi ki hypocrisie te ko cha bijou la reine te non seulement ma belle vie très bien. Non, seulement ma belle vie. Quand tu as bijouté, tu as déjà vendu. C'est toujours par rapport à. On a habité aussi gagner dans la vente, tout seulement ma belle vie. Très bien. Il y a un autre loba avec ingratitude des amalamté. Cause à la ingratitude, ce n'est pas bien. Pour le coup, la bâtard en a filmé. Ne sali qui n'a tika mutuana la suna mutuana te. Non, ce n'est pas ça le problème. Pour mais ça que linga mutuna bolingwa solo. Tant on zolle que la télévision kumisa mutu amour vrai. La vie va linga bolingwa solo. Ouais. Ozomona te que non to pesa mutu siko mayela azoko se méfier directement pas na biso. Ah bon? Ozomona. Alors azazobate quand même azotala makambo ezoleka. Ozomona. Po nini bozo bebisela siko baninga mususu oyo bazoya ou bien baninga mususu bazalaka déjà wana. Ozomona. Azazobate. Azoza blessure du jour au jour, de chaque jour, chaque semaine, chaque heure, chaque instant. Azazobate. Ah comme madame souvent kababoy, yakomona mutu. Mutu azarabi biso mokonde tuzoko bebisa baki. Très bien. Ah comme bon makasa kabaka susute nga kuto kabela nga parce que nga za makaba bato wana bwana bato bazaki proche na yo o bazaki lelo po tuza patienter te po tu mitema minene te comprendre plus de 3 4 te so balaki mbongo lingo bateka olongo na kata mouvement so oza na besoin ko bala babino ngete o lokola ba to c'est na dépense ça ma ekoto alors yo linga ba kipena no yo te on fo longwa te tout ça na ba réaliste so sérieux nga lo ba clair café ate na tengo ma muteke ona ni bona boyite na lobinde c'est vrai ba miso ya ko ozo comprendre ah bon na kayo so ba makambo te taka batu musu bazo loba ngam na tindi bamba loba ko ude pa na yo ndi yango zo choquer et zo choquer ko ude pa na kasi omoni loko zo bomba bino bolingi batu ba loba ka vérité te bolingi batu ba expliquer kamote po so ngo bimisa bela mabe ozo mon c'est vrai ba miso ya ko sanga mbonga ndako ba c'est ba o meto zala ka te to zala ka pe biso mo pe r wana pe to zala pe to zala ka pe c'est vrai bon c'est non ko ça pas intérêt ni oh là là oh mais c'est vrai pourquoi il mon gars belle fête ranika muto le kana TV te kana lo même ngana lo bata place na ah bon hein so comme ta zeli yo ngada na salle 2 ans na le kana ngate est-ce na beti tolo to sali film ze makala mingi tato utina ba kongwa to do tourner oh vous comprenez on tourner la bella na to na tourner déjà na sali 2 ans na 2 ans repos siko ngana na zongi est-ce que ça y problème oh ça y problème te pour nous relaxer bato que non il faut que za na motema monene patience et ça le ko la ndenge yo za pa le kechu wana est-ce que le kechu futa ko bongo vraiment normal est-ce que le kechu mutale sakayo mais au sala na chaîne le kechu et lui le bateke le kechu ne mutu pona yo la moi pour faire le kechu de mutu après son bongo non ça n'a pas de sens te to ça la réaliste mais non nazo le bano pembe na fongola yo ozomona et là on misa biso ba congolais ba sendi ne yango wana poto lingi vérité te to lingi bomba ba hypocrisie ba makamwa bota muso moni que non il faut to lo ba yango poto comprendre que non loko ato sala ka mabe ngana tangi bato ba ota ba bato ba komenga ba commentaire moko bizarre mais na regretter Nathalie Bonga ah c'est normal congolais linga vérité te congolais ba expliquer li kamute ngana lubaka na lobaka pona tuka mutu te mena lobaka depo muta fungola miso comprendre ah eloko so nga pe na sala ngona sala ni na zo moi leçon vous comprendre tango ba leki na tango moi si moko ba leki na émission on a toute question moi tangi kombono to wele ani tolinga mobile kuso na bito linga mobile place moko eza grave parce que yo linga mibali te olinga bana obiso to obota abimana moi mke Patrick moi na tinda keso na ke tournage pas mais lelo akomelanga on dirait mutu moko ngana to so mobile moko tongane to baso la perte blanche ndé moko
on a problème ya ndaku, on a problème à kolia, on a problème à futa au pakola, au mitika na kilo tu poses un problème à liputa. Au cas où c'est le niveau mon ngambo. Tout le cigare, tout coûte à ton bête, le roi ne veut pas se donner de force tranquille. Oui, ça n'est de trop. Toi qui n'en as vu sur ce qu'on boit. Toi qui n'as pas ce qu'on t'a n'a pas nani. Toi qui n'en as pas boy. Muta keto, muta omu. Yo ozo sono mobile ya muninga bosolula na ye. Alingi muninga mususu. O memi ete pa muninga wana. Toi bizama avec des non sur la TV. Ce n'est de trop moi sur la salle l'autre n'habite sur akuka. Na buto mo na ngate ngana mwinda moto. Au mo na ngana butote. Mais comme ça on le connaît nemi na auto welele loko mo bito wele mo singa pena nga lesbienne. Là qui n'est une salité ma bewana. À côté maintenant na TV si moi sur na biso ngaba leki nga tout bana mabala. D'abord devoir la sang matela là là ngo. Nga peso fertir matela nga. Yo sang matela là là. Et puis ça Nicolas Mbé tu peux l'acception Mbé tout ni yo là là. Chaque fois que je suis aïe, faut critique. Critique à un niveau noté. Je loue ma loi peu wanga. On a ni. Tout le monde est bon. Surtout tu vas serrer mi tout quand éviter na tamla mutu katam sur boso ba film sous c'est belé ba comédienne. Naninga buzo bate. Et puis nous allons éviter des zones ndio lo ba kana to kokanité. Moninga ka to sangala to za lo kwa ba nga ko sanu kamadérité. Yo comme ça lo kwa mbanda na oboye. To wele na mo sini ninga na. Elongi botengo ba olinga ona mwasi na linga mwasi nano za mwasi nano za mubali ngani gabajo singu no ndeni zana wana sengana mbongo ba pe ya garantie oluka ndako longa paso olala na poche musi na se osu musika taka bloka kale oto sana pa para le 21e siècle o baki musi na se osu musika so boko tsana sa musi bukanga imbécile na niveau na hotel imbécile na niveau na hotel na émission na tono question moi na moi so na leki na émission tanga fingi ngai abuza kana perek moko abuza au joueur rôle à la veste Moussé du peu à s'arrêter. Aïe. Bazar a problème à caber. Bazar bitambala. Aïe. Maman. Ça veut dire lesbienne au joueur rôle qui lesbienne si les lots. C'est qui m'a cassé le poing. J'attaque. C'est qui m'a cassé le poing. Fallait pas se candidat ou c'est qui? La distraction là. La distraction. Hein? T'es Nathalie idée. N'a pas de bleu wana idée. Nathalie idée. T'es batinde nga sa botinde la nga ba bleu te. Ndi ba beteli nga ga di solo ga. Ba te choqué nga te e choqué nga ya ta yemo. Et c'est que ça nga ndeka na sigibu na sigani makasi. C'est ça là nga bien. Et ça là qui nga bien. Nga la mo si mutu solo te. Ngo mona lingima oya manga masuki polele boye. So tali ngai ndeko na nga ozwi nga mutu na nga Shadrack zo mutu na nga o mona make non. C'était un bagarre dans la soukiti awa. Bato ba c'était un bagarre banda kala ba c'était un bagarre na périté. Ba c'était un bagarre na bara. Na ba coiffe. Donc nga na banda théâtre na nga na ba coiffe na banda na ba périté. Na le but que ba sino ba ba périté na mitu pendant un ba mitu soloté. Yo logo mais no ko tshaba no vino na 9 couches ozi ba périté ko diol ma wa ba mi wata. Nga na logo la été. La désolé. Désolé nga za logo la été. Désolé. Muta na style na za lolenge na ye. Na le but que na za ba valise ba périté. Et comme logo la Karine Mokonzi na Sarato la. Te nga na za na ngote. Na za na ngote. Boye makambo. Tout le temps na tshaka mai na nga na mutu na nga za la toujours bien na boye mobala la le acha. Mais yo yebité. Non, nga za nga bongo te. Mais na la ta ka périté so senga que mon on kendeke non. Na ta périté na tu périté na mutu. So senga na kanga mesh na kangi mesh na mutu. Mais en tout cas, pardon, nous avons un problème dans la télévision à l'occasion de rien, on va faire 7e bagarre. On a fait un raté. Mais nous avons fait le mot boy et on s'est bien dit. Et ça, c'est le nous avons répondu à l'eau mot boy, on a respecté la moutou, nous avons colo. Nous avons fait respect, nous avons fait un bon, on peut sauver respect. Donc, respect, nous avons fait ça pour joie. Nous avons fait un na fini mudute po ba ninge ya senga pardon te na fini mudute mais on a lingi na ngaité na lingité po na ba na bino ba kota na ba commentaire ba ko insulter na lingité ngana sala ki fanatisme te so bino sala ki fanatisme ngana sala ki fanatisme te ya fan ata faniko ngana fanité asa fan ngana fanité o 7e bagarre te
nga na ko tourner te na beta 7 ans na tourner raté na banoko vivre on a sali combien des années na banoko tourner na nga société na bloc à Belgique na banoko vivre te soyons sérieux soyons réalistes ozo mon alors batika en tout cas tant o ya société muta ko ya société wana bango no so be kirino so bazaka ba Belgique c'était malekate nzamba pambola bino ne bukei oh yo wana mama oui surtout mamba perique azangisanga kimia te t'as nzamba ndenge pasali comme nene boy mais c'est quoi ça ni na yo c'est pas bakei bacha ba diabo ngana yo to wele le côté tout ça na problème te mais au regarder na télévision ba que c'était bagay bo jouer te ngana jouer ba rôle tout so côté na chaîne à Sydney moi na délapé na pese ba moté belé izara na cinéma izara cinéma na bosani so côté okuta 7e baga kuna na jouer ba rôle nyonso avec jouer ka rôle la veste c'est qu'on a bleu qu'on a été mon kitan aux autres la monique le ba sali ba sentiment na na jouer tous les rôles bon pour mo kilé banga na jouer 7e baga na jouer na taba veste na jouer moi sa mondori na jouer maman pasteur motema mabe wana na lo ningisa kutu Evre Zali na bimisa ba secret ba maman pasteur ndenge zalaka mobala ke église tango yena ndaka bandimba ye bitumbe bandi maman pasteur na bandimi film bimisa nga ngone fulanga yango wana na baneko lata pantalon te maputa na joua ka tonalité ba Congo ya ba Congo mais je suis muluba ta bossa na ra ba kota na ba chaîne na batala na beta ka tonalité ya za muluba mais so ba beta tonalité ko kango te mais ngana za mais tonalité ba Congo na beta ka yango pour mon akina za polyvalente très bien na za professionnel bourré de talent et lui ko lo bateke suko zo lo ba belé la scène de bo jouer te oh alors ba belé ko lo na scène belé ko lo le so jouer te o bo jouer te oh bo jouer te nga vraiment naza lokola yele ba casting so exanga watika ba kiss na ba pamba no tsa ba producteur pour la wana biso ba na nzambe sa ba mamuso na ndenge na biso na lobi muto na TikTok na mi garçon na baba wana ba MC Baba nga ko MC Baba okoba no loba no tina MC Baba c'est MC Baba oh ozo randeni oh mama nana problème na oté na comprendre te ba to be ngana poto ba déranger nga mabe c'était mi mutu wana ayeli susu nga po metso ayinga pe no ya bonga ni no zonga sin oh c'était mité yepe yenga pe nga na banga na ngata na fingi mutu te na manke mutu respecter mais tant ba to na bazotala baso mona te yemka bandinga ba otala ngoti directement ba ba mona réseaux sociaux ba bandolo ba otala boy mais nzoka ne yemuta bandinga na biloko ne pala ngeko tarate o maîtresse pala nga biloko ne ko tarate batindika chakal wana eloko simbi te na ba simbi eloko simbi na bi simbi très bien vous comprendre elingo lo bateka non c'était mbanga lokola yamba Yesu na ba ebisinga journaliste mo na poto kuna zo finga nga ye mutu ser en Christ ba bisa ngam na terre na église na bango ngam na baptisa na église na bango ngam na lesa bango communion babilo biso fu beta okara non chérité babilo musu faut répondre te na yo kyango très bien bilo musu faut répondre comme asima te oh te ngana c'est hypocrite ngate muna pesa ka communion na église na bango oh elingo lo bateke no so na yambi Yesu na fona za la bolole na yamba bosalita mutu nyonso non pratiquement impossible ngana Yesu e mabe na catholique na obeto mbata na kopanza biloko na yo ngana Jésus te très bien te wela ngana esprit wana te ngana baba te olobi mabe na vai na otala bote olobi mabe pona belfi na oyela na oyela mais na ko manquer te mais ba zo ba otika belfi il faut ya pe au région de Kamsus wana ito ko ndi ba zo lo bas ibu tunto ba kyango ay kan ndi ba zo ba tsholo tika ba distraction wana tinga na za concentrer na bela télévision na famille bota je suis mémé nga obi ngam na bota belvi nga za mama belvi bana wana basa ba koko na ngai tous les fanatiques de Belleville là baba koko na ngai et ba wa mi benga ba porte parole et ba singa parole Nani noté aussi pas kasi mais on a les réseaux sociaux des autres et là bon manga porte parole à côté kuna boy mo ninga ne porte parole ni parade me rejouer te mo ninga sanga
Yes. Ah, bijou la reine nanga Kilimanjaro. Moninga 7e baga. Ah, babanda. Tika banguna. Ah, bon, bonne chance. Tu vas tika moninga keke. Ba fongolela ye porte, ba tika ye moninga ye ba fongola moninga porte. Oh. Yetanga kinda ba ninga ba yambaka ite. Oh. Ba bongo ndeni siko ko mo kaile moninga te, ba tika moninga ba fo. En tout cas ba fanatique benze ya ngambo. En tout cas boya moninga. Eh mais batamo adi bazali no, batamo adi bazali. Mukolo makambo za ye moko. Alors ye moko aloba yate ke no on atinda ki batu te ba so atinde ba ngata ba kosi. Ka monde ba kosi na makambo. O atindi ngana leka na loba. Moi ça ba atindi ne te ka atindi ngana leka na loba. Ba ye so lobi automate. Ba bi se lobi. Yesu, ngasa na komi ngana olongole. Ah, mais je te dis la vérité. Solo. Ngasa na komi kuna. Ngana olongole. Mécano. Tu non ça dans mon terre. Oh mémé. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Nous allons à cette bagarre, comprenez, c'est une belle ambiance dans le plateau, vraiment, ils ont rendu de j'allais vraiment plaisir à trouver, à parler, à me bêler. Mais peut-être bébé, hein? Na case. Peut-être comme la boussine du mot. Peut-être bébé ma case. Mais on est sur les leçons où tirer ça. Mais nazo c'est quand même, nazo capacité, hein? Nazo capacité na Sony. Malgré tout, non, c'est cas, mais nous avons capacité na Sony. Tout ça, la fierté, Moussa na bisoté. Mais ça, l'a vraiment Sony. Mais on n'a pas le choix. Donc, n'importe monde dans nos kumbe la biso. Donc, choix exact tout qui n'a aucun dingwana. Mais nous avons eu quoi ebi. Donc, mutuna mutu, à la concentrer quand il est au yazo sala. Tout qui m'a mis ba distraction. Oh, non, je faisais ba distraction. Mais c'est normal de regarder sur la télévision parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, ce bio-là, dans ma politique, il tout passe. Donc, il faut. Voilà. Voilà. Ma femme a 7e bagarre, puis on a besoin que. Ah, 7e bagarre. T'as né, parce que on a une belle vie. Ah, les kata. Aux hommes. Nga siko, nga beva tinda ngati. On doit dire celle contre tout ça. On doit dire le moko. Nga les gars émission, c'est les émission moko. Mais bah, on va faire 27 émissions. Mais pour la tina la chose non belle vie ana soldat à makasi a soldat moko o ba soldat mo butu wana ba ko repara ba mpona mbongo te ngana ibu ngana ibu yo ngo misalo yo le te ngana ite ngana za ibu tana na biso na ibu ngana ba za ipo na intérêt apparemment ba za ipo na intérêt bon peut passer pour nani bona bangana kachweza na tangi komba mutu te na biba za ipo na intérêt ngana za ibu ça va choquer ba lelo ngana za ibu na osa makambo na ngana ndenge na nga na otala bela bela so biki aya ya neza boye na osa na ngasuma ma théâtre te na tiki na ngai OK bonne chance ovandi no ti ono ngana mba théâtre ta bana théâtre be vaza kina na continue ba makambo na nga elingo lo ba ti ina iluka na amakambo no lubako yebo ko mukole loko to na problème te et quand tu la tape pendant 200 ans mukole loko na sakani na problème te to ça na problème te entourage nende je te dis la vérité yo so monga parce na fini na télévision bina lobi mabe pona ye pour mona ke sugma balobi mabe pona le contre nga na côté la rae na sala ka émission moko na yo kaka na émission na ngiringiri tabalo baba finga kai est ce nazaki mutakuna mais na côté la ki na sepela kate na ba injure wana ngana bongo yo ba sepela no mingi ngana za na hypocrite na sepela te pour na mona ba injure wana ezalaki mabe na sepela te na défendai so lokona défendai na ba ke na ke kuna te total ka ba bilo ko lobana minoko na biso ça yo défendre la bonne cause voilà total biloko ko bakala minoko na biso te bakati loko mo po sala mutu wana e te bele pas za mutu te tamba solo makamba mabe po na ye aussi longtemps za bongo ti to boyite mutu a parfait ou parfait tazate mutu to azana ba défaut na ye surtout nga okutu mama na ba ozo idée. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était Baga, les 3 personnes batalio et puis moi de la fin pour un message surtout pour un projet, il y a un film parce que aujourd'hui qui est bientôt là, on a déjà un film déjà réalisé dans Bel Air TV, au Basila tu vois Zelo, dans Bel Air TV un message vraiment. Non, jouer villageoise. Et Zoa, villageoise donc à la minute bah moi on a 7e Baga à Bel Air Télévision. Donc bah si ça reste que ça la scope bablo wakini
pour à lancer yango. Donc merci na Belleville Kandi, merci na famille Libota Mobimba vraiment pour na soutien na bino. Vraiment Nzambe vraiment continuer toujours pour pambola bino. Wana moni Mireille Pembele ma copine chérie, na moni Pichuna Simba biso toujours ne tombera jamais. Donc tout ça toujours wana na moni Mireille Sanduku 11 étoiles, ba bonne guérison na yo. Wana moni Mireille Pakave. Nous avons Mireille wana ka na poto. Na pesi ba na pesi ba mbote belé na pesi mbote na maman na nga maman Marie José Mafuta Mawazo. Donc maman na onze la capelle na yo. Donc na pesi ba mbote belé pe na Tina Boss ndendo mo depuis quelque part. Wana bosanité pomba kaka de 6 à 15 na kata Maroc na pesi ba mbote belé na bosanité de Bunde c'est Willy Liwia, oui, depuis Paris, na peso bambo tebele na France, na peso bambo tebele Yvonne Liwia, famille Liwia Mobimba, na peso bino bambo tebele. Wana soki na zongi wana moni Mimi Assoumani, basketteuse à solo penza na kati Anvers, na peso bambo tebele fiyo ba rosola be na 7e baga, na pesi ba yini na ngambo tebele ba jalou nga surtout bato ba commentaire mabe po nga Nzambe apesa bino makasa osimba ba biki ko simba ba téléphone. Bo continuer toujours ko komamba mabe po ngai Nzamba zala na bino. Donc on a pesi mbote na bana na ngai Stéphie à l'école, Kevin Kadilou, Sydney, na bosanité, ma sœur chérie, Lili Boula, na pesi mbote belé bisiko zali na bosanité, Tonda, Patricia Tonda depuis États-Unis d'Amérique. Donc on a pesi mbote belé mon maman Siska Bayende, na pesi mbote belé bisiko zali, na pesi mbote na maman Véronique Biaka na Canada, yabo Ali Manadaka. Nana on a zani ko pesi mbote nzambe na ngabat baleke belé. Na pesi mbote na ya Willy Moucheni code mondial ya Willy merci na ba soutien na yo nous zo soutenir ba orphelin na bosanité boss na ngai son éminence maître Kazi Terry Kokenda Foster honorable likolo nango na pesi ba mbote belé na bosanité honorable André Kongolo ya na 7e bagarre na pesi yo ba mbote belé na bosanité maître na biso o azara vraiment na souci à 7e bagarre na kata kave maître coupé Lili, pour la tina la que non, Belleville a un soldat à makasi. Ah, soldat mon ko. On va soldat mon bout, on va courir par rapport à mon côté. Ngana ibu. Ngana ibu. C'est le royaume. Ngana ite. Ngana za ibu. Tana na biso na ibu. Ngana baza pour intérêt apparemment. Parce que ça pour intérêt. Mon peut passer pour nani. Bon na bangana. Caché ça. Na tank komba mutu te na baza pour intérêt. Ngana za ibu. Ça va choquer ba lelo. Ngana za ibu na osa makamu na ngana ndenge na nga. Na ota la bela. Bela so biki ya. Neza boye. Na osa na ngasu ma théâtre te na tiki na ngai. OK, bonne chance. Ovandi no. Ti o no nga amba théâtre. Ta bana théâtre be va zaki na te. Na continue ba makamu na nga. Elingo lo ba ti ina ilugwa na. Amakamu no lubako. Yebo comme coller l'eau pour na problème qui et quand tu la tape pendant 200 ans coller l'eau qu'on a na problème qui tout ça na problème qui entourage nende je te dis la vérité yo so monga parce na fini na télévision bina lobi mabe po na ye po mona ke sugma ba lobi mabe po na le contre nga na côté la rae na sala ka émission moko na yo kaka na émission na ngiringiri tabalo baba finga kai est-ce que nazaki mutakuna mais na côté la ki na sepela kate na ba injure wana ngana bongo yo ba sepela no mingi ngana za na hypocrite na sepela te pour na mona ba injure wana ezalaki mabe na sepela te na défenda yi solo ko na défenda na ba ke na ke kuna te total ka ba bilo ko lobana minoko na biso ça yo défendre la bonne cause voilà total biloko ko bakana biloko na biso te bakate loko mo po sala mutu wana et te bele pas za mutu te tant bazolo makamba mabe po na ye aussi longtemps za bongo ti to boyite mutu a parfait ou parfait tazate mutu to azana ba défaut na ye surtout nga okutu mama na ba ozo idée. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'était Baga, les 3 personnes batalio et puis moi de la fin na yo pour na message surtout pour na ba projet na ya filmer parce que au lieu qu'il y a bientôt là, on a déjà un film déjà réalisé dans Bel Air TV. Donc, au bas là, tu vois, c'est dans Bel Air TV, un message vraiment. Non, jouer villageoise. Et Zoa, c'est long open. Villageoise, donc, à la minute, on a 7e bagarre, à Bel Air Télévision.
Donc bah si ça reste que ça la scoop bablo wakin on a lancé yango donc merci na Belgique Kandi merci na famille Libota Mobimba vraiment pour na soutien na bino vraiment nzambe vraiment continuer toujours pour pambola bino wana moni Mireille Pembele ma copine chérie na moni Pichuna Simba biso toujours ne tombera jamais donc tout ça toujours wana na moni Mireille Sanduku 11 étoiles ba bonne guérison na yo wana moni Mireille Pakave naza bandoye beli ba Mireille wana kana poto na pesi ba na pesi ba mbote belé na pesi pe mbote na maman nga maman Marie José Mafuta Mawazo donc maman na ozela kapel na yo donc na pesi ba mbote belé pe na Tina Boss ndendo mo depuis quelque part wana bosani te pomba kaka de 615 na kati ya Maroc na pesi ba mbote belé na bosani te de Bunde c'est Willy Liwia oui depuis Paris na pesi ba mbote belé na France na pesi ba mbote belé Yvonne Liwia famille Liwia Mobimba na pesi bino ba mbote belé wana soki na zongi wana moni Mimi Asumani basketteuse ya solo penza na kati ya Anvers na pesi ba mbote belé fiyo e ba rosola bena 7e baga na pesi ba yini na mbote belé ba jaloux na nga surtout bato ba commentaire mabe po na nga nzambe apesa bino makasa osimba ba biki ko simba ba téléphone bo continuer toujours ko komamba mabe po na ngai nzambe azala na bino. Donc on a pris mbote na bana na ngai Stéphie à l'école Kevin Kadilou Sydney na bosanité ma sœur chérie Lili Boula na pesa mbote belé biso zali na bosanité Tonda Patricia Tonda depuis États-Unis d'Amérique donc on a pesa mbote belé mona maman Siska Bayende na pesa mbote belé biso zali na pesa mbote na maman Véronique Biaka na Canada yabo Ali Manadaka nana on a zangi ko pesa mbote nzambe na ngaba baleke belé na pesa mbote na ya Willy Moucheni code mondial ya Willy merci na va soutien na yo longo zo soutenir ba orphelin na bosanité boss na ngai son éminence maître Kazi Terry Kokenda Foster honorable likolo nango na pesi ba mbote belé na bosanité honorable André Kongolo ya na 7e bagarre na pesi yo ba mbote belé na bosanité maître na biso o azala vraiment na souci ya 7e bagarre na kata kave maître oui na pesi mbote na maître na biso maître Kosovo donc bana Kosovo na pesi mbote maître Nzube na pesi ba mbote belé donc bana Yolo Kasavu Bumatonge partout tous les 24 communes vraiment je vous aime vraiment beaucoup. Le numéro dans téléphone c'est plus 243 89 39 72 708. Merci na OP Diego, merci na caméraman Abissa Moulaya Mwindu. Mobile Kota les boy Shadrach très poli, respect. Boyende bien donc voilà quoi. Merci beaucoup 7e bagarre pour la belle émission. Merci. C'est vraiment Abinono sur Vital Bisso na kati Congo les Iba émission Mozindo, c'est votre humble serviteur Diego les Mignon, on a toujours là pour nous servir bien tout le temps les baloko ya.